Mokili mawate la famille, mokili pasi, mokili mutu pasi. Eosala pasi mingi na motema komona makambo oyo ezoleka surtout pona ba comédien na biso ya mikolo. Eosala pasi komona mutu a travaillé des années, mutu a sali que lelo bato ebele balobama sur les réseaux sociaux, lelo bato ebele bazala likolo. Mais mutu wana bandeko nanga façon to tretaka ye, façon bandeko nanga to kendaka na makambo na ye eosalaka pasi penza na motema. Dans la vie, eza na mutu nyonso tu azalaka na motema ya kolakisa baninga. Eza na batu mosusu akoyeba na ye kosala likambo, a préféré na ye a garder yango po na ye moko. Eza na batu mosusu baza na ba talent wana. Soki penza ifoke akotisa soki makambo ndenge nini akotisa ngo bino pe bosepeli, mais volonté ya kolakisa baninga ezalaka te. Tomona kango ata kutu na basala nzambe omona ata oza na église moko boye osambela, peut-être oza na don ya prophétie, oza na don ya vision, pasteur na bino ayebi déjà ke mutu wana vandi kuna azalaka na don ya makasi, mais la plupart aba pasteur aolandela yo te. Pourquoi? Parce que ayebi que tango don na yo kofongwama, don oyo oza na kati na yo kofongwama, mosusu peut-être bandimi mosusu baokima na église baokangama na yo parce que bayebi que yo oza instrument oyo nzambe autilisaka pona kolobela bango. Tomona kango ba église ebele, quel que soit ba groupe de prière, ba makambo tomona kango. Mais eosala pasi surtout soki otali na biloko a loisir, kande tobengaka théâtre eza ba biloko a loisir, ba biloko moko yaka ko changer ba humeur na biso, mutu a se portant garant. Alobi savoir faire na ngai na ovanda nango nga moko te, nalakisa pe bandeko mosusu, nalakisa pe batu mosusu pour que lobi to après lobi ata soki naza te, théâtre na biso ekende toujours liboso. Mais na suka botala lifuti bandeko nanga oyo lelo bakomi kofuta Papa Elombe. Salut, 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 cher Bouchou, salut, cher abonnés, salut, cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino Papa Elombe. Papa Elombe Faustin Soukali. Ebele ya batu bakoya déjà kotu na mama Étoiline problème nini na Papa Elombe. Tellement que Papa Elombe aza mutu moko oyo la plupart a batu balingaka ye. Bien qu'il y a de ces personnes oyo lelo balingi baya ko sambwisa ye, balingi baya ko bebisela ye réputation bandeko nanga e osalaka pasi. Avant to kota na mwa mozindo ya makambo na biso, toyebi que chaque fois que to tiaka video ya sika, chaque fois que to salaka ba émission ya sika, bato ya sika pe na chaîne na biso bakotaka. Yango na ye ko sensibiliser bino, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours et encore malamu mingi soki ozolandaka Étoiline Inès TV zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo ovanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu talela PR soki omoni ke non eza nango tongo na pete nyonso na osenga na yo kota olia petit déjeuner na yo. Soki pe omoni ke non ndenge eza boye eza nango pokwa na osenga na yo kota olia soupe na yo. Soki omoni ke non eza midi
kota olia repas préféré. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ya kafu. Gavker aye penza na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza na makambo ya kitoko po na bandeko na biso ya ba congolais. Yo mutobelaka mutu pasi nyonso eza kaka nzoto ezosalanga pasi mukongo ezosalanga pasi mino esalaka nga pasi tension matakita sucre emati ekiti bandeko nanga na Gavker kuna ba solution ya kilikili ba solution penza ya kafu ba solution penza ya sursir na système kaka ya tokos eza nango bandeko nanga na Gavker na ndenge moko ya bien. Voilà la famille toya tokota nanu na makambo ya papa Elombe e osala pasi komona comment biso ba congolais tokomi kozwa ba icône na biso et osala penza pasi depuis que le monde est monde tolo bango ka bongo depuis que le monde est monde nanu na mona jour moko te oyo penza papa Elombe aya na internet to akota na interview moko boye songolo pakata to asala boye aya koloba ke no ndenge naza boye nga penza mwana na nga préféré na bana nyonso parce que toyebi ke Belvi Kandi oyo tobengaka lelo poutine de l'écriture si la bisalu oyo tobengaka chaque fois Pombasen Ursule Pechanga oyo tobengaka Mobutu bandeko na ngai mutu a forma bango ezalaki papa Elombe toyebi ke dans la vie mutu na mutu azalaka na étoile na ye mutu na mutu azalaka na ba bénédiction na ye mutu na mutu azana na appel na ye mais pour que étoile wana batu ba mona ngo na miso ebandaka toujours quelque part soki ata lelo kandenge tobengaka Belvi Kandi na pesaka exemple Belvi Kandi tobengaka Belvi Kandi poutine de l'écriture mais soki peut-être azalaki ka epai na bango akenda ko jouer théâtre te ata soki azalaki na étoile wana yazaka epai na bango ayebaka makambo théâtre te bandeko nanga lelo oyo tolingaki tobenga ye poutine de l'écriture te. Pourquoi? Parce que abimaki te azalaki ka epai na bango akendaki ko s'entraîner to peut-être kozala formé te. Mais lelo soki tobenga bango bakombo wana parce que ezalaki na mutu moko oyo ayaki ko former bango oyo andimaki a transmettre savoir faire na ye na kati na bango. Nanu tomona papa Elombe teke aya sur les réseaux sociaux abanda barando to aya ko lobela mwana na ye moko to ya aya ko sala bisala sala jamais. Papa Elombe aza moko ya ba papa oyo nga personnellement na pesaka respect ya makasi.
pas seulement nga na pesaka ye respect mais ye moko pe amipesaka respect. Quand ndenge adage moko yebisaka biso que non, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Amipesaka respect. Ata soki akoti interview ndenge nini, même par sa façon de parler, atiaka kombo mutute. Et puis aza papa moko azalaka mature na sagesse à makasi. Jamais aya sur les réseaux sociaux pour na koloba mabe pour na bana na ye. Bien que makambo bimaka kaka, oh basala ki réunion, groupe Simba basala ki réunion, groupe Simba basala ki réunion. Mais jamais tout le monde a papa elombe te que non asala ki boy, asala ki boy. Mais c'est dommage, ya komona lelo bande komo susu bazozwaka pouvoir wana, bazozwaka donc nakoti koloba force na makasi na courage. Ya koya sur les réseaux sociaux pour na koya ko finga papa elombe. Papa elombe papa ya bato asala bino nini? Ata soki bolingi bo finga, eka ndenge bo finga. Ka ndenge bo sasa, eka ndenge bo sabola ye. Ozo ya ko finga ye. Me mutu oyo, oza na sima na ye, mutu oyo ozo tombola likolo. Me papa elombe mutu a forma ye. Est-ce que yebi yango? Hein? Ata soki mosusu mwa kanda yeli yo. Omitiaka na mutu ke no, mutu o na ofinga, papa elombe o na ofinga. Yende asali ke no, mutu oyo azala ba savoir faire oyo. Lelo babenga ye kombo boye. C'est grâce aussi à ses papas. Grâce à Nzambe zalaki. Mais mutu oyo asali ke no, grâce wana ebima na miso batu nyonso ba mona ye. Ba mona ngo, papa elombe. Et osala pasi penza makasi. Na Congo na biso respect eza lisusu te. Congo na biso ekomi Congo moko na oyeba te. Mosusu kane tolobaka botama Congolais oyo ka elengi. Mosusu bandeko nanga tolekisa. Eza bien te. Siko bino bokanisaka ka keno kozala na population to kozala au sommet, kozala au top, il faut kaka oya kofinga bato. Non, lelo o toyebi eza na batu mosusu batu ebele, ba youtuber. Lelo oyo baza au sommet, baza na ba abonné kili. Baza na batu ebele o balandaka bango. Bayaka pona kofinga batu te, me bayaka pona kosala ba analyse na bango na mayele penza nyonso. Na sagesse na maturité. Aoyeba makambo ao loba. Ezaka koya kofinga te. Kongo na biso jusqu'à quand buzoba oyo eko sila. Hein? Donc na Congo na biso kofinga mutu ekomi nango na facilité ya makasi. Na oyebaka te mosusu. Surtout eza mwa pasi komona mama mobimba. Mama mobimba penza afongoli kamera na ye pona koya kosabola papa elombe. Yo mama mobimba. Tango zo ya kofinga bongo. Éducation nino pesaka bana na yo. Donc bana na yo pe bakokola kaka na nzela ya mafinga. Bana na yo bakokola kaka na nzela ya mafinga. Et osala pasi. Pasi vraiment na motema, c'est vraiment dommage. Hein? Botika makambo wana. Eza bien te. Soki bolingi kofinga kande bo fingi Ersil Peshanga wa bo fingi ye. Bo finga Ersil Peshanga mais papa elombe bolongola ye na makambo na bino. Bolongola ye s'il vous plaît parce que papa elombe bomona kaye na bandako na bino te, bomona kaye te na place bokenda ko tourner ba film na bino te. Bomona kaye te. Bomona kaye te. Papa elombe aza président ya groupe Simba. Chaque groupe bazalaka na réunion. Surtout soki tokoti chaque mois. Normalement na groupe nyonso ezala na misala. Ata biso mimoko kutu tosalaka misala bandeko nanga ezalaka chaque mois boza na réunion. Ba sala évaluation ya ndenge nini bo travailler moi ezalaka bongo, c'est tout à fait normal. Siko soki batu basali réunion ya groupe na bango, il faut kaka bino boya ko sabola bango. Mais soki ba moni moi makambo moko boye eleki na groupe na bango, mais il faut ba lobelango ezalaka bongo. Hein? Siko bino bokomi na réunion, il faut ka boya ko sabola papa elombe na mutu oya yaka kopesa bino ba information. En tout cas, c'est vraiment dommage. Yango na Congo na biso na ebite ki songi soki eko sila kana Congo na biso. Parce que eza na batu moko babotama na bango na ki songi ti bazokola. Ata ndenge bakenda ka église. Bango ezaka ki songi. Bandeko nanga boyeba botia na mutu.
kisongisongi wana epanza ebele ya bafamille, kisongisongi wana eboma ebele ya bato. S'il vous plaît, bino batu bozala kaka bovanda te kisongisongi bokendo sala kisongisongi bokendo sala kisongisongi eza pasi penza ya makasi. Botika bandeko nanga, bandeko na bisno, botika makambo na bino wana ya kisongisongi. Kisongisongi esungaka te. Kisongisongi eyaka ka na nzela ya mabe, eyaka pe pona kosunga te. La famille. Botika papa elombe kimia. Makambo bokomi kosala ya koyaka kofinga papa elombe, en tout cas eza lisusu bien te. Yo motozo vandaka pona koya kosabola papa elombe, en tout cas na osenga yo na kombo penza ya nzambe. Tika papa elombe kimia. Bomoni ba age ba papa elombe baza lisusu bana mikete. Eza na ba age mosusu oyo batu basiportaka lisusu ba makambo te. Okoya kokoboma papa ya batu kaka pona ba émission na yo. Epa ya nzambe yeba ke na maboko na yo makila obomi mutu. Parce que ba age ba papa elombe baza nango eza lisusu ba age moko te keno batu baya kosalela bango ba émission, batu baya kofinga ka bango te. Eza ba age moko il faut azala na tranquillité ya makasi, il faut azala na ye donc na espace moko ya bien. Parce que asi ya koli papa elombe aza lisusu mwana mukete. Papa elombe asi ya koli ako supportaka lisusu ba makambo minene makasi te. Alors ekozala malamu mingi soki oza na posa kofinga ka papa elombe koyaka sur les réseaux sociaux te pona koya kofinga ka ye. Koyaka penza te. Parce que oyebi te choc ni na kozwa. Tango zo finga ebongo, tango zo sabola ebongo, oyebi te choc ni kokota na motema na ye. Oyebi te. Alors ekozala bien. Ata soki oza na problème na papa elombe, soit luka ebo solo la, ekozala malamu mingi. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Nines TV. Grand merci na ba o nyonso bazwaka penza ta na bango ya kolandaka biso. Grand merci na ba o nyonso bazwaka ta na bango pona osalela biso ba partout, ba partage de partout. Boza penza ebele oyo bosalela biso ba partage na système moko ya tokos otolo biso moko toros ya. Donc grand merci na bino. Bambote ebele na ye moko linda bukulu ya balinda mwasi nzambe. Bambote nanga na ye moko madame Marie-Josée Tchala. Bambote na ye moko madame Judith Diampovisa. Na pesi bambote nanga na ye moko madame Céline Kaba depuis Gabon. Na pesi yo bambote, na pesi bambote na ba mama nanga chérie wana na moni mama Tina Sambia, na moni mama Joséphine, na moni mama Titi, na moni mama Germaine, na moni mama Eugénie Zamanga. Na pesi bino bambote bisika nyonso boza. Na pesi pe bambote na ye moko tonton héritier Yola, pourquoi pas tonton Waroma Bundes depuis quelque part. Na pesi bambote na système kaka ya moko na système na biso kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga kande na bando beta masolo ya papa elombe ezosala pasi na communauté na biso. Na ebite kande na lobaka na émission nanga eza donc mosusu na mitunaka na Congo na biso kozala star. C'est comme si muto akomi zoba moko boye. Na Congo na biso façon tozwaka ba star na biso. Na Congo na biso façon to memelaka via ba star na biso bandeko nanga, c'est comme si batu moko boye batanga te, batu moko boye bazana mayele te, batu moko boye. To mona kata na ba pays mosusu. Neti ba biso toza na Afrique du Sud. To mona ka ba star ya mboko yo. La famille. Façon ma respectaka ba star ya mboko yo. Vous n'avez pas idée. Donc bao respecter penza ba star na niveau moko pas possible. Bazo respecter bango, bazo tombola ka bango. To mona kata na ba émission na bango. Soki ba muto o salela star moko bo émission, otala ndenge nini bazo tombola ka bango. Jamais au mona batu baya kofinga ka ba star na bango. Jamais to mona. Mais na Congo na biso ce n'est pas le cas. Bon, elo mosusu o nga na lobaka toujours eza kaka l'état na biso. Parce que na ba pays netika neto za na Afrique du Sud, to kende na ba poto, à l'occasion de rien, oya ko finga mutu, o kota prison. Eza bongo, mais na Congo na biso,
bakokanga yo oke kuna osambi oza na mutu na yo kofutela yo bambongo ebele obimi lobi lisusu ozongeli kofinga bato me na bamboka oyo en tout cas mukolo makambo mukolo kombo akolandela nanu akolandela yo pas possible et après ça l'état pe akozwa yo en charge ezalaka bongo donc kesi na yo ekozala penza likolo mais na Congo na biso parce que ozana mutu na yo azana bambongo boyebi ke ntango bofinga bongo mama Olivia akoya kofutela bino bambongo tomonaki awa bakangaki ndeko na biso moko ntango bayaki kokanga ye toyebi bambongo place ebima toyebi mutu abimisa ye donc eosalaka pasi yango ezopesa bango ka mutu pasi mutu likolo kaka ya koya kofinga eza vraiment pasi mingi na motema mais toyebaka ke no tout se paye ici-bas moni makambo soki osalela moninga mabe osalela penza moninga mabe yo moko na motema na yo lobi ke no ndenge na osala bongo eswaye mais eza na makambo mosusu tomonaka baretombe lelo te tomonaka baretombe mosusu après kovanda des années de mois et de mois okomi komona baretombe mosusu lelo tokomi kovivre na bamalédiction moko ya makambo oyo osala kala okomi kovivre yango lelo mosusu yo moko oyeba te pona nini makambo pona nini makambo mabe ezokomela ngai eza na makambo moko osala dans le passé parce que ezalaka mabe oya kofinga mutu à l'occasion de rien surtout mutu oya sala yo eloko te mutu oya azalaka na problème na yo te ezalaka mabe makasi oyebi te na se ya motema mutu wana azoloba nini oyebi te na se ya motema mutu wana azokanisela yo nini oyebi te mais yo ozoyaka kofinga eza pasi vraiment ya makasi. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka batu oyo bakota bajene na bajene ba priya ba solution ezate mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.